Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. À l'époque, Oui. na komo linga théâtre. Idole nanga, il a ici à tout là. Ok, moi c'est pas le bosso, hein. Bane vous avez pas mis à ces fois, ok, film qui a mis nanga on a zarane parce que tout le monde a la réalité belé. O azami, o azami, o ce qu'on attend na ami c'est vrai qui nani. Bon. Bazaki na pas même belé mais na proche de ma case. Izaki yana na miraisa. Ah, miraisa. Izaki yana na miraisa. Ah, miraisa. Comme bien un divorce, c'est plus relatif à baka bwana, ya on va tante na yo. Quelle réalité man ko ya ville lo peut-être na ba ka ba divorce nini o mala na monaka. Nini wata ko passa ide o mo regarder pour ni sona ba ki mona ba ninga so ba na papa na bango na mama en solo baza famille ba ki to ko ba bilo ni ko za ko toucher za ko déranger mala na ba tana to ma ko kola. Bon. Tanti nanga zaki ni alinga kininga. Mais maman zaka maman. Oui. Il pas na bile ça peka il pas na bile. Oui. Nazaki na malaise. Na kola ki na bien mais il pas na bile zaka il pas na bile. Vas-y tout au fait Première actrice comédienne Mami Waso. oui. Major Bisabilita Julisanga na. Kupanda kiwapi? Nafandaki na ndozala epa mama na ndozala pe epa papa. Malgré mutu la mutu abanda usa vina ye. Oui. Papa abalaki mama Fanta donc maman aza mutema malamu koleka ba mama nyonso. Oui. Papa mso zana ba rivière mais akita. Afandi sana pendala pona. Entre classe. Tout théâtre. Ce n'était pas facile. Donc, les emballés pour la toute première fois, la Congola mon organisation pour pas la maison. Pour la YBC qui na lingi na classe na piano. Abengé simba tina pour Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui la pose le quoi ya nyama, le kola ya nkewa, lo que c'est topengando. Docteur Guilain le Bourgeois a zongi sa pose na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain les Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain les Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye bazuwa. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wanga. Ozuwa. Docteur Guilain le Bourgeois pour voir à l'opposé. Pour vivre parce que vous avez besoin de place dans mon quoi. Pour penda beauté. Oni bando penda beauté. Oza na poya ba bébé. Oza vraiment taille bien. Tibeleza malunga fuma mwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganza, Maman Monique, na Marthe, à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Katiné. Bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, ya Kevin et Panda Lekechu, abonnez tout au Batal Rabiso à la chaîne Nabiso Congo Liziba TV, surtout ba maman au balinga vraiment émission Nabiso 4 au yambela bino ba artiste Nabiso au parce que botou na ranga trop Lekechu faut le Nabiso ba artiste belé tout le monde a bango souté to ka bango souté ba kenda pp plus quand ils a 4 ngate ba mingi ba vie ya ba artiste to ba pourquoi ba yoka na souté pourquoi ba mona na souté yango etenga Kevin et Panda Lekechu le jeune producteur on a bien Rabino trop botala nga trop a na kati ya Congo Liziba TV au message toujours ko partager ka ba émission na ngai botala parce que to bizo na tamoro boy ya pasi ya confinement ozo pesa ba vraiment mabe corona oye maladie moko baby ça va moral ba te belé si vraiment ba kimia na ba famille yango ete na ko senga ba baza toujours na courage vous avez toujours na nzoto kolomono e ko simba e koleka pe na pe simbote na ya papi le roi la carte illimitée formule ya Soukabila ngaero pe na bosenité José Ndombe Chomania premier ministre Junior Moussoukou prête pe na bosenité HPR do na pe so ba bientôt la film to ko sala na Leke TV ya papi le roi ba bien on a titre ya kokoko to ko sala ngo après maladie o
dans la kati ya monde te leka et puis na bosani te ya Willy Mosheni et tolomo na pesio bambota bi Castino Mangala bar 30 juin pour na bana tout ya Montréal au ngoza na mois d'avril pour comprendre que maladie o ndé bon marbelé na linga d'autres surtout ba maman o batalaka Kevin et Panda Lekecho nazana lelo nazala fan na ye nalinga musana salaka pe asala na époque na ye aningisa bat bébé ba sepela na ye ba mama ba papa ba leki ba ndeko tout ba sepela ne parce que sala sepeli sa biso ngana ebe na kombo ya Sephora auto ko sola na ye aza triste moko boyo a sepeli sa ba tebele lo ezamba liboso na ngana yambe na émission na biso kati to sola pour minutes moi moké pour to découvrir to ba vraiment kati na ye na ba mama ba tala biso na ba to ba senga vraiment alika na plateau na biso ya kati. Bonjour Sephora. Bonjour Keke, Tobondeli. Tobondela? Oui. Ok. Seigneur, otika linzambi. Ceux qui te vivre ça comme on peut ngolina. Ni surtout tiki momo na maboko na yo. Ceux qui le bateli toi ko batela aussi musala na pombe. Zala na biso du bébé à la fin. Liboso na biso nini on a sima biso protection. Bonne na grâce accompagner biso makila na biso na contrôle nyonso. Oh, nous se confesser comme on a été, tu rends inopérable et inagissante. Comme on a été tombé, comme on a été. Amen. Amen. Et c'est possible de te dire déjà, la biso, surtout ma maman de la émission, la biso trop kati. C'est possible un message ni nous peut salon na batu oyo bazana ka oyo ya corona pe monde entier oh le monde des baby monde vont échanger. Message ni peut salon na abonné tout oh ba fan ya yo ba rotal aussi quoi. Il y a to garder non une minute de silence. Pour na bandi qu'on a besoin nyonso ou ba kofi to garder penza une minute de silence. To lingi bino mingi donc on est du cœur avec vous, on est du cœur donc nzambe penza consoler bino ba famille nyonso besoin éprouver bo perdre ba être cher na moment oyo toza penza elongo na bino message na ngai eza kaka ke botika nzambe te nzambe alikola nyonso nzambe alikola corona alikola nyonso donc likolo yango babengaki ele lion botika nzambe liboso esimba nango. Voilà, merci Bochaka Nzambe Likolo. Toringa sema yangonga ko mukina DGB bakura o ya 2 mois o ya fele mais et ça la biso mabe star Sephora tout sur la plus masolo na yo. Ezamba liboso na ngai ya koyamba yo pesa plaisir ya ko sola no na plateau. Oza kati to benga ngo kati betelanga masolo na bato ba hotela biso bayeba vraiment kati ya Sephora plus to bandaka mingi nanu bo mwana Sephora nanu eza ki no ndeni betel sono di solo parce que ma émission est trop masolo bo mwana Sephora Sephora zana no mwana bato ya papa José Lumba komba botelo za Sephora olobi na pesa bo Sephora nazoyebisa yo nyonso toto malembe keke okoleka na ome so leke pa keke te leke pa leketu te aloko oleka te donc komba Sephora o babotela ye eza Marlène Lumba motolo donc so yo na oleka pa na nzela mutabele na Marlène donc oyebi ki wana pe mutu penza wa yebi beta skoma solo ya Marlène habita maswa Marlène. Marlène depuis bon mois na azalaka fille moko azalaka pe azalaka fille moko social akangisa mupememi te banda obengeka mayebi bondela wana bokoto na baninga na ya bomwana neti muninga na ngamoko pe ya bomwana ya nzango na milaso Blanche Guerre aoyebi soki banda obenga mayebi bondela nakangisa mupememi te kobandana zaka mwa muketi na koma boye et puis na bomwana nanga elo na linga mingi ezaki kolamba nga penza kolamba na wezalemba penza na ozela na kili lokota bandula otema place ba oboma ngombo ozelo lokota ba déchets donc so moni nga pe ana tâche na nzoto nazika na mafuta chololo likola olamba na linga mingi kolamba ya ope kote ana na zara pe moi na connaissance ebele quoi mamba makusa penza na yeba ngo pona nyami kolamba Marlène
Betela biso nano réalité kobota mais Marlène c'était d'abord comment Marlène babote na kati ndako ya papa na maman na libala to vie c'était ezaki non ndenge betela biso non te ba non Marlène bien. Marlène penza mona bato ya papa José Lumba na mama Caroline Inziline. Mama ngaza musakata, papa ngaza mongo. Donc Marlène ngaza mongo. Ya basankus. Baboto na kata libala? Na kati ya libala. 40e? Non. Et pas ya papa nanga. Naza bandeko nanga. Mais pas maman nanga naza mwana liboso. OK. Peut-être on aurait des agindé na bomwana. Pe wana bozan commune ni na mwana commune abotameli. Bon. Marlène abotami na lemba. Aye kokola na yolo. Donc so yoki tengende balobaka ba Mimi Chikeva, ba Eugène Chikeva, donc famille Chikeva. Eza famille nanga na deux enfants ya papi Chikeva. Pe atonam mon frère. Donc on a penza ba ya nanga ba kolisanga. C'était comment la vie? Beaucoup kola, beaucoup vanda Marlène. Réalité ya visa kinde ni Marlène akola kinde ngene na bosi bozaki bato ya sango. To expliquez-moi non tu ba non Marlène vie na yeta makokola ezaki na ndene. Vie normale kaka. Vie normale. Oza kiso ya kolia eza bolie. Vie normale kaka. Otanga na banda otanga ngai na sali école primaire na ngana na Lumba na Saint-Augustin. Otanga penza kuna na ba EP3 na EP2 ezaki bana basi. EP1 na EP5 ezaki bana mibali. Réalité ya vie. Abo vanda, ozovanda ndako mona papa na mama? Bon, na fanda ndako moko na papa na nga na mama na nga et on a botami. Après, et on a commis na ba 7 ans, 8 ans. Tanti na nga mutaboko langa na lemba. Réalité ya koboko na zaki ndenge boye na lemba la vie. Boko vanda. Vie zaki na normal. Na tanti na nga persona makufa, tanti Marceline. Yem taboko langa. Après, na yaki soko zonga yolo. Na maboko ya papa na mama. Après, Marlène a connu. Pardon Marlène, au collé nante. Yo yolo. Vous voyez papa na maman na yolo. Quelle difficulté, ba difficulté nini, ba moment difficile nini o vous vivez na vie. Na tawa na ebozali. Ça fait nous allons makamite nga bo mona pete mambo comme la biso na tamo boye to likamo to yeba na parce que Marlène OK na biso mwa mbangu expliquez biso vraiment. Oya nga ya pasi. O pena ndekisa imelanga te na vie za divorce. Oui. Donc séparation papa na maman, ils a vraiment bien été. Bana ndimba ka usibi ba conséquences. Na kende ke pas tonti na ngapo papa na maman bakabwana ki. Oui. Papa na maman bakabwana ki, ndi tonti na ngazwa kinga. Ali. Ndi na lobi na zonga ki na yolo. Na zonga ki na yolo, mama na ngaza mwana yolo. Papa na biso pe aza mwana yolo. Ko vanda ki wapi? Na fanda ki na ndozala epa mama na ndozala pe epa papa. Malgré mutu la mutu abanda usa vina ye. Oui. Papa abalaki mama fanta donc maman aza mutema malamu koleka ba mama nyoso. Oui. Et mutaboko la biso. Allez, mama pe a tracé chemin na ye abalaki pe mobali na ye. Combien de divorce c'est pour rater votre bakabwana yango kondo ba tante na yo. Quelle réalité mam oya ville lo peut-être na ba ka ba divorce nini oyo Marlène na monaka nini wata oyo pasaki pe mo regarder pour ni sona ba ki mona ba ndinga so ba na papa na bango na mama na solo baza famille ba ki to ko ba bilo ni ozo ko toucher za ko déranger Marlène na ba tana to ma kokola. Bon. Tanti na ngaza ki ni bien alinga ki ni nga. Mais maman zaka maman Oui. Ipana bini zapeka ipana bini. Oui. Nazaki na malaise. Na kola ki na ngapi bien mais
epana bino ezaka epana te vas-y obetela eza masolo ya Marlène tonga toyeba vi na yo nde omenaki yango bon mpa tata mwasi eza eloko nini eza koleka kuna oyo eza peut-être kodérange yo to mambo difficulté ni to vi ezalaki ndenge nini na likambo yango na te abokola na yenga bien abokola na yenga bien abanda otangisa pene abanda otangisa nga mpe mais oza na balimite oza na balimite oza na limite par rapport epa na bino na ka oyaki mpa tata mwasi ezalaki peut-être po papa aza na possibilité te ya kobokola Marlène to mama azalaki na possibilité te ya kobokola yo oéclairci biso te likambo yango te tanti ka moto ayaki ozwanga tanti ayaki ozwanga par après papa bayi na zonga sikoyo na mama Voilà, merci Nabatutu, Barotala Biso na Congo Liziba TV, nabi ke bosepelaka na actrice na biso, wa sepesa bino monde entier, o vraiment azana bino na ba moment nyonso, surtout na ba théâtre ya ba CD o tuzaki kotala ye. Merci na vraiment na ya papi le roi la carte illimitée formule ya suka. Merci aussi na ba comédien tout o ba pesa nga chance balika na kata plateau na biso, pe na ba comédien tout ba dia o bazali bana ya mboka lokola ve na Apo Fireze, Meta Pinga na Musu Zigura na pesi bino mbote, de Londres 2 minutes duchi kapanga onse luzolo plus bato yanga to kopiara mingi eve nanga Jani Fai na pesa ko bosani bosani muki wana ve nanga pe nazo ya bongo président ya tola ana kin faire nazo naza bina molai ave nanga molai vraiment excusez nga parce que nazo ki ba appel na ye moi ba contre te yaki na benga ki peut na éviter vie à comprendre ki ngande nini na éviter mais tout ça toujours ensemble là. Bon Marlène ozongi na yo ozaki moto film olingi mama kolamba trop loyenge vraiment nazalaki nango te vi moko boye loyenge nazala vraiment loyenge te nakozala mpe loyenge te donc naza bafaçon nanga moko na mimemelaka Marlène okomokola otangi na yo oza diplômé ya wapi nga asala commercial asala commercial nga nazwa diplôme siko nazwa diplôme na Sephora nazwa diplôme na Marlène te et ça non pourquoi na Marlène nazwa diplôme te pona nini na Marlène nazwa diplôme te mais na banda kotanga et on nazwa tanga non à l'époque na komolinga théâtre siko idole nanga ezali siatula. Ok, moi c'est mal bosso hein. Na yo ka mi sia tula na pesi on tenta la caméra Jojo idole na zaki sia tula c'est pela na e. Papa Jean Kidumu sia tula. Oui. Idole na zaki à l'époque na uniforme nanga. Na kende penza inde na bayaya. Wana classe ni. Wana nazana 4e. 4e primaire, 4e humanité. Oui, 4e deuxième humanité. Na uniforme nakenda pinza to makasi na ABC nakuti baona répétition na bayaya à l'époque na Prince Kasavu nakuta baona répétition ça date théâtre to nyakinde non na ye pinza na ye recrutement donc na ye bazwanga pour na linga bango et on a ye nakutaki yana nga miraisa defense bebeto il y a Dadi Bikamba la personnelle nakutaki vieux robot oui vieux robot Bilal ok nakutaki vieux robot nakutaki Mama Kila à l'époque Monibi production quoi komaki directeur artistique il y a maison mère wana penza baza ko travailler en collaboration na Mr Siatula donc et on a yé babina nga yo tanga na niti nga biti bopi anga chance wana na 99 na 99 tokota 2000 na 99 oui na 99 tokota 2000 weza moni balobi bazwanga mais ceux qui est à classe koki c'est comme 11h30 ba libéranga nazoya mais bazwa kanga penza ndi na 2000
ezalaki ndenge ni réalité yango basio na théâtre wana siko famille na ezotanga ezalaki ndenge ni wana siko nakomokende répétition ya théâtre kamari nanga blanche guerre moto aka ofundanga na ndako po yanda olandanga ntina répétition se tuletika mwana bato na blebla se tuletika mwana bato atanga guerre aolandanga ye moto aka ofundanga na ndako papa mso aza na barrière mais akita afandisanga mpenza na pona entre classe to théâtre ce n'était pas facile donc eza mbala liboso pour la toute première fois nafongola monoko liboso ya papa na biso mpo nayebiseki nalingi na classe na théâtre abinangi esimba te na pona moko nga bite nalingi nyonso nakomona siko somo likambo wana nakimi nakinangi pamboya bana waginya na waginya 28 aveni moko nanoko defendi doyongo balola mwana baza ya grand frère nanga quartier ya veni quoi donc kokola na misu na ye toyebani makambo nyonso wana naokende répétition naoke classe entre temps naoteka mpe oteka comment ozokabula mama ndeni yo ozotanga ozoteka c'était comment na bana mamba okabula okala expliquez biso nani mwa maliwa mpenzi mpona biso na waginya wana wagima papa to mama na waginya pa mama ok après tu as continué c'était comment est-ce que ndeni na famille na ezalaki ndeni lokwa nalingaki yango kaka lokwa nalingaki yango kaka makasi pasteur nanga pasteur Charles Mbongo mpe ya sonane eya nayebisi ye papa na yengi na badosa ya théâtre alobi nanga va abokelinga bafleur alobi nanga oyebaki boza baévangéliste oke koyebike masi eka pasteur alobi nanga bongo ye nazwaki su makasi bage koloba papa natalaki suki na classe nga azwa diplôme donc nde kana osa théâtre donc makambo nyonso elekai nango makambo nyonso elekai bien sikoyo ntango okoti na monde ya théâtre réalité ezalaki neti nini na temps na peut-être ozalaki mwana moke okotala mikolo déjà c'était comment na l'an 2000 yango sikoyo ozalaki ndenge nini bon ngai ere na ye théâtre bayana nanga bayambanga bien biso tobanda lisolo ya nzonzingi kala mpo nga nayaki déjà nakuti deya basalaka nzonzingi ekoincide ke naye kokutana na filme ya kombi euti poto nayebi te soki okata histoire toetourne kombi euti poto ere wana na papa jimi mokelenge moto azalaka producteur à l'époque so baépreuve ane ke major bisaditi biso anki tobanda na ye mosala kombo les amis du théâtre c'est Dadi Dikambala qui a donné ce nom-là. Combo les amis du théâtre. Les autres frères Dadi Dikambala m'ont tapé sa combo. Dit au bandi, ma fille m'a dit bosso nyonso. Il y a major Bisadidi. Bandana iwana major Aoya. Avant il y a réservé les chambres na Jimbo na Kimbangu. Pour te tourner belé na Kimbangu. Tourner. Et tu n'as tourné belé te. Na tourner là bas. Dadi Damien di Monekene baserie ana mpenza donc a tournage ko yaya nzonzingi te yaya papa Gilles de Fleur papa Gilles Bavompe ebele siko natana siko réalise akinde ndaka théâtre on a monde okoti makambo oyo okutanaki nango na monde art bon nga sikoyo place nakwelelaki nakwelelaki place ya bien mpo leona aza Sephora eza siatula donc apesa chance aobimisa yo et puis major Bisadidi à l'époque azalaki soki oyini tala kaka aojoué sio na papa Sonjo bato ebele bakanisi anga aza mwa papa Sonjo biologique
tellement na tourné mingi na ye nazwa chance wana naloba yango partout najwa na papa Dudunga Fora. Voilà. Oui. Najwa mpe na Defente première actrice comédienne Mami Wasso. Oui. Major Bisabi di page jouissanga na ye. Donc fierté nanga mpe yango wana bata na koyaka dans le bonne main. Oui. Baya nanga Miraisa baya nanga badadi di Kambala bayambanga bien balakisanga mosala koto so yebi te babiso te baloba boye. Oui. Batelemaka boye na caméra basalaka boye so moninga oyo bozeli après ozwi donc baolakisa malembe donc leketu eza pasi donc nandima te qu'un jour tokokabwanaka na mesebio ya pasi donc ma bon souvenir pour na ile kebele taka bo voyager tokoma penza na Mwanda toke Kabinda Mwanda flat chambre mo $40 abi place toke nena okuto yebi te tant de dépenser na kecha ba ma vuanga a coopérer chambre moko ya double lit to la ka mais c'est bio awa ngana katikati Miraisa na suka. Donc l'indima te qu'un jour tu cours cabane. Quand l'homme n'est pas le maître de son souffle. Courage. Paix à ton âme, mon vie. Je ne t'oublierai jamais. Jamais. C'est dit qu'il y a porté un mingi na carrière na yo. Makasi. Ok. Au simbo pe ana liboko ya kam tuba olukao. Au ke pe tournage ba simbo na liboko ya otikanga. Ka kwa bimisao. Na pesa komba Sephora. Sephora za kombola nga bate. Oui. Sephora ya kombola nga bate. Ya na ye. Test patient tout là. Kombola nga za pe ka Marlin. Aina scène kama kuna bimisa komba Sephora. OK. Donc Sephora za komba na batem. Voilà, c'est pour ça qu'on a batem en approche na ye, en masane, en moninga na. Natawana to Sephora moi succès combo do ça musana o kitoko. Bane bazaki ba mi ya Sephora OK fimo ke amina nga ona zakane parce que tout le monde a ba réalité belé o azamia o yazamia o skona tana amia Sephora zaki nani. Bon. Bazaki na bango belé mais na proche na makasi. Izaki yana na Miraisa. Ah, Miraisa. Miraisa, que je salue en passant. La grande. On a yana l'amitié n'a pas d'âge. Oui. Tout se partagera de tout et de rien. Oui. Kiaza pe ana problème à ele qui nanga tali kambo ezandeni. À l'époque écoute on fanda na banalia lupango moko. Pour biso carrière na tsomi to sala kasavu kimbango Oui. À l'époque défense bébé to azaki na sandoa. Pour défense bébé to azande kwa Moïse Matuta. OK. Yazaki na sandoa. Ya David Kambala na ya Berosi Mugondo bango na Farage. Ngai na ya Mireille tozo futela na banalia. Donc 3 avenues pendi landana. Na Kasavu. Ngam na kota ili boso wana. Est-ce qu'on a moni na lupango wana ndako mwa vide. Ndena ke signaler. Obengi Miraisa. Na bengi Miraisa. Mais ya yo pianga commission te. Na benga ya penyanda kuza vide. Ani papier mbongo. De tout comme fanda. C'est que Amina yo vraiment vous avez trop dans monde de théâtre. Ouais, ya na yo Miraisa. Tourner njia moko. Tozo njia moko. Ya Miraisa soka lambi za kwanga na lambi. OK. Ngaso na lambi za kwa ya Miraisa lambi. Donc ya Miraisa za 100 francs na oyeba. Oui. C'est pas ça monter na oyeba. Ce qu'on attend beaucoup tambola, beaucoup jouer. Là il va film sur bazara, ba oza pe occasion ko linga politaire pe proposer Sephora, vie amoureuse bolingana. Et combien la payo? Il va producteur va papa biso. Na kindela théâtre musala. OK. Mais ben va film sur même la politaire baza. Ya ba beta si film ngo muninga te. Mona pe fuzila. So yemi mutu na mutu tu na gabango. OK. Ni les Sephora. Oui, mais Sephora, de réalité tant on jouer Sephora succès, c'est vraiment bébélé. Natana Sephora zaki tan engagement mon côté, tous autres maintenant mutu moko boye.
ya mbongo pende na zabwe ata kuta l'époque na kozanga moto c'est ça proposa liboso azalaka nini esimba te c'était quoi esimba ya nango te nembala ye toza na biso vous c'est fera bala dina on a bali te kana na proposa ok c'est fera combien d'enfants non on a boti te ok c'est bon c'est pas on a boti te nanu mais azana proposant azako mene mais on boti année prochaine ils m'ont décidé l'année prochaine. C'est vrai, tant que ça théâtre succès, mais c'est quand on va pourquoi absence à Sephora, nous tout le monde comme besoin moi mouké na ba YouTube. Pourquoi absence à Sephora na ba théâtre na temps pour nani? Bon. Moi quand bébé za ki nango. Mais au moni na époque na biso o tozalaki na ba producteur époque ba CD eza lokwa lelo te lelo koma vente en ligne non eza na bato ba collègue na msusu msusu banda kubenganga msusu pe banda kubenganga te et comment il faut ba benga oti banda kubenganga te yango banda komona ngati ce qu'on part théâtre na ta os voir ça dit musala nini quand on comment petit rien parce que na temps au théâtre va au bengo est-ce que on vivre ndenge nini vie eza ndenge nini siko à part théâtre c'est fera te kana gambela oh bon te ka bilo nini bon biso maman na biso na bandi konae banda uteka ba bijou na pe na ye na gambela na banda na liboso na olamba biloko ya malewa na oya na ngona gambela ce qui joue à tournage te na lambi biloko na ngona gambela na molonga bijou na pied bateau par après au moins il y a un ibsayo on y vente en ligne les amis visibilité mais à l'époque notre quand ça théâtre il y a une jeune fille code du cola code mais tout ça rapenza aux ana western na western mona sirili kina tinditi omona pe ya mfumo bilele motema rika sangwa mona ya sirila tindi omona pe vile pambani obie pa ulala te yepa tindi vila kotinda sage kadilo binga pe na inubo kanga lokwa vile yepa tindi dem suzana western na kindere code moko mena bimi na mbonga 4 code nde malembe malewa elongwe na komi pe na mwa mesa nango donc mesa wana ya bijou théâtre mpe botango théâtre mpe botango ozozwa oke tourner pa ami José Mabilama oyo tourner pa major oyo sangisa tinde j'ai funga mai na gambela donc na komai penza na mombongo na nga ya talaka ba 2011 2012 plus de 10 000 déjà des acquis déjà pas déjà malheureusement baïbaïnga ok baïbaïnga passe des acquis vraiment passe sont pas facile mais le quoi ensemble fait azana bon moment. La Bible déclare il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Mais c'est mon temps qui est prévent malgré ça qui facilité. Yaya. Oyebi ko sangisa mbongo pour s'enrichir. Ils ont atteint mais pour comme pauvre à la seconde. Ya ngando mona nga boy. Ce bati muyibi nandoki pona baboma nani. Faut baboma muyibi. Faut baboma muyibi. Muyibi azongisa mtu pauvre à la seconde. Yanga pe bayibanga le 31 décembre mona pe ba otganga bonne année na 11h. Nga bayibanga biloko. Na biloko abatu na kati. Et ce n'était pas facile. Ah, bon.
Voilà, ce n'est pas facile. Bah, tout le monde Sephora, oh, c'est plein. Qui bon Luka, c'est un gars trop beau, bon mon aïe les sous parce qu'il y a bon avec Mouké, il y a un autre qui a quelques minutes à Nakati, à émission Nabiso, na Congo les Ibati, vous comprenez que émission n'a aucun moment par rapport à climat Nabiso, lumière, parce que courant na Congo et qu'on met la thé et ça là toujours. Depuis quand on va y foutre, est-ce que tu as vu les cambes? Oh, bah, c'est plein. On attend si le balingarayo. Ça va demander si nini pe ba retrouver est-ce que numéro de téléphone est ali parce que nata o ba c'est peut-être wa monyo solelo ba o c'est peut akenda wapi azawapi boye mais le so qui est appelé na mutu moko à la Sephora nga proposer Sephora libala Sephora rolinga mais ça kadana proposer nous que ça me sous papa c'est pas noté bon numéro à Sephora plus 243. Oui. Plus il y a Willy Mouchen. Oui, Code Mbok. Oui. Donc plus 243. 9 98 29 59 65. 9 98 29 59 65. Je suis là, na yambara air nyonso. Ce que je viens de trouver air à prière. Nous t'ayambela un téléphone. Ok. C'est pour que la caméra na biso, oye biso na monde artistique banda banda, si les lo oyokomi et un artiste ni ou peut-être à choquer Sephora, peut-être on dit maraté goza yé, te goza na sens wana, non à choquer Sephora. Les ketchup. Moi j'aime la paix, la tranquillité. Ngai na monde artistique. Non, on a tellement discuté na mutu ya makasi bo. Ou bien na soigner na mutu, bien na zakana ranking na mutu. Là tu peux demander à tout le monde. Na zakana ranking na mutu te. Et pour venir que na épisode depuis na kola na kanisa mtenemike. Ngam ta choka na ngate. Et c'est ka batu baza bien sûr. Problème ko za ngate. Ya muke mena ça qui est fort. Toi arranger dans la miable, to zongeli bondeko. Donc c'est fera penya za kalikam na mutu te. Voilà, merci de comme Nasuka émission Abisso, vous avez quelques minutes pour nous recevoir na Sephora, nous abonner tout au fan tout au bolingaye. Ceux qui si Dieu le veut, peut-être na Leke TV, tout ça va filmer Abisso Mususu, beaucoup mon appel Sephora na Kati, ako Sephora Sabino, na fan tout au Sephora na Sephora, Jonathan Dario, na Peso Motebisco Zali, pas tout bolingaye Kevin n'est pas de Leke Tu, moi s'abonner na Congo Liziba TV, pe message ni relancer na tout au balandi à moi mais que d'autres collègues ça na émission na biso Kati va découvrir ba yebi aussi comprendre que Sephora azat toujours na ngoni azana posa benga Sephora na ba filmer azali numéro ne yango wana azana posa produire asala marambo Sephora bien azana saranki na sans problème yango message à PC bino le na Kati ya Congo Liziba TV quelques dédicaces na bato ba kotala yo parce que à Congo Liziba tele marambo monde entier Congo Liziba TV de makambo. Kevin, bayebi senga to leki na yo mais ceux qui n'ont leki pas leki tu te za loko leki te. Ba boni nyoso ya Liziba TV. Liziba Congo TV. Congo Liziba TV. Congo Liziba TV ba boni nyoso ya Congo Liziba TV. Nzamba pambola bino. Liboso na bino lumière, na sima bino protection. Bo aimer ko partager, ko s'abonner, tout ça pour na binoti. Musala kitoko to bo kela Kevin ba fleur. Merci. Na bandina olibanga liboso. Na mwana téléphone na Simba Kevin, na Simba. Libanga liboso penza na Kevin Sydney. Mudiaki. Mwana wa mukie na mayela mikolo wazongisi mama na yena seng so bengi ngeza pona Kevin mwana de la paix donc nzamba pambola yapi se vi mulai sans oublier Michaela Makanda mwasi ya papa Jipentiafo na France na lingi bino surtout mingi Blanche Guerre GB de Jésus mon ami d'enfance le remonte ko kabola biso baka aliwa na batu nyoso balinganga de part et d'autre de partout sans oublier ananga Hortense Mambo, Sylvie Yanga na Bundes, Pati Mokango, moi ça pembe sans tâche. Bazana mebele, bayres nanga. Ok. Mokonza ba bayres yo sa mokili. Mama Marie-José Mandinza, yao yango wana, Yves Fredilei, Gisèle Mami Basola, Mama na Daniela,
musali bandi mama Marie Vango nzote boya mbindo mama propre mama na Irene sans oublier Niki Smith motema ya papa Smith mama na Gracia nalingi bino mingi en tout cas kobeta libakute soyi natangi kombo na ote c'est phrase usala musali zanana mutu alemba na ete ko décourager te po okikena te kana gambela non na insister lisusu gambela théâtre mutebotango moni tsikona uchi tournage na ke gambela te ce qui tournage ils sont à 3 jours gambela pe kuna absent 3 jours na kozala absent pendant 3 jours dans ce tournage sinde na zongeli gambela kubanga na ote pona obenganga na ninga bini yoso bandi kunanga nyoso meda pinga sida bilele José de Londres voilà bandi kunanga nyoso mama Anasia Tula mama Jeto Mosasia Tula voilà maman Nabiso sans oublier papa Juna Mombafu wani ami intime ya papa Siatula nalingi bino nyoso baokolinganga de partout nzamba pambola bino surtout na moment ya coronavirus oyo quand nzamba lobaki na psaume 91 c'est lui qui demeure sur la boue du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant bafani nanga nyoso bafana likechu bozala reposer à l'ombre du Tout-Puissant bye bye merci na baba tout botalaranga bosepelaka na Congo Liziba TV o bolingaka biso pe na sengi na babone bo partager toujours émission na biso o bo découvrir ba artiste na bino ba acteur bato belé na kati awa ya Congo Liziba na émission kati merci na yo pe sevra o pesi biso mita moke ya kosola na yo awa bo comprendre que maramezaki belé mais tota la lumière tota mon belé to bi que tu na bosani boss nani Clément Guindo Clément Singindu boss Clément Singindu boss sans oublier Aïcha de Bundes. Ok merci à nous merci ma caméra avec Jonathan Dario et tout ça toujours Congo Liziba toujours puissance Congo Liziba toujours Moussala Congo Liziba toujours Makambo et tout le monde balasima bisous bye Congo Liziba TV Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous